Le premier jour à Komika na kin. Asali maman abi. Tout ça là bien. Le là c'est que suite na les andeni. Comme mingi bata baketch baza ko enlever batu, baza ko violer batu. Tout ça comme mingi au sera maman magi. Ya mabe makasi. Si on comme na niveau ya kokota tina hôtel. Maman tout ça là bien. Est-ce que pour à protéger, ils n'ont pas que na mouton hôtel pour à protéger. Ah oui voilà, salut Nengabino tellement makasi hein que le katana bino émission abino sans frontières. Na chaîne abino bolinga mingi info 16 rubrique na bino oza uniquement car na basije makam ozo leka actuellement na mboka na biso ozo le capé partout pona lelo tous un problème oza tellement sérieux ozo senga ke bino ba oya biso bo mesana kolanda biso bo mekempe kopesa biso ba solution. Bah ni mon ami c'est d'afficher. Il y a pas de zali, il y a qui ne peut aller pour répondre biso, soit na ba commentaire mais ça bien. Oui voilà, vous connaissez toujours qu'on s'abonne na info c'est débat ça le les que tonton mon koboé azat taxe humaine. Tonton ana na kotan communauté pour herba pesa biso ba sujet to kotan ba combat batuté. Azat taxe humaine. A Monique a commis stable. Ah, biki non comme na commis stable. Et c'est un sco na bala. Na sa pe foye nanga. Mais atali, hein, gauche, droite, habité. Nga fona bala ka ba fi o bazara na mboko na mona ba mentalité na bango. Ezala kamalamu. Mwana mobali ake e pa ba parents na ye. Aibisi papa na non papa nga na commis prêt. Na komi na niveau komi ke lelo ngapna sa foye nanga mais na osenga yo papa obalelanga mwasi na mboka papa pa sepela ki beka papa nde basalaka papa pa sepeli abengi pe na mboka kuna abi ya mambweni famille akwetila mwana banga mwasi wana kitoko wana totikanga na mboka eska bala bon babi abala te abota te. OK ça va. Tochi na mbongo bosa makam nyonso botinda biso mwasi. Batindi mbongo, batindi biloko nyonso, basali makam mesenga ko sala. Ba pesi mwasi adresse ya famille mobali na kin. Mwasa ya kate, mwasa ye comme bakita mingi na ezami na rond-point ngaba wana place bakitelaka. Les messieurs en question, comme on appelle chauffeur taximen, on appelle qu'à circuler aux environs. À mon peu tontine des akats, tantine les autres lingana. A bengit, tontine, y'a non, na quoi qu'on dit yo, d'accord c'est bon, à comme qu'on draguer. Tant qu'à bas chauffeur, on a bon bas cité. On laisse son amour, on a bouton, mais à bas non qu'on draguer. A draguer fiwana, titi na mutukai wo. Bakena bouton ataka ba comme da 21h, l'état 25 quelque part, ba meli moi jus, RP poussani a négocier na fiwana, ba kepe, ba fudi chambre basenini, ba lali. Balali na tongo na ngwe bala muki mo mbalpe tellement peu azali mo bali mo pas ané sérieux a raison peu bien azali mon bon à transport a fini fiwana fiana simzila a continuer ko luka adresse o ba pesa qui est na mboka na tongo na ngwa partir ba 8h a comme na adresse o ba pesa qui est à se présenter ba para mobali ba yambi moi sna biso ndele kaki ndenge nini on ndele kaki bien c'est bon kasi ba tile ma sukola ba pesi moi biloko alia ape moi mukie ba 16h ba zi mona mwasi wana ba ke nikola kisaye mobali na ye en tout cas vraiment na kosenga na bino ba oya biso bino bo mesa kolanda biso bo meka un peu ko aider pe biso bo meka un peu ko pesa ba aider bino ba solution na bino ba kena ndaka mobali wana mobali azaki te ba kutikaka leki azali na kati ndako sa misala ba panga ba koti ndenge nini ya za o azate akinda osala bientôt azoya na ye ba vandi ba bengi pe mobali ya kate mobali ye mobali era koti na ndako mobali atali mwasi pe atali mobali
mobali atali mwasi pe atali mobali bazomona place bakobanda te nani akoloba nani akoreagir mais mobali tellement aza mobali akoki te nde tellement bato mingi balandaka émission ya biso sans frontières bakomeli biso sujet oyo po biso to partager yango pe na bino. Oui voilà naza na invité na nga na plateau et ko senga pe que non biso na bango ensemble to meka un peu ko débattre to meka pe ko pesa ba idée soki tonton wana akoki ko sala nini. Oui voilà na plateau naza na artiste comédien comme non certain artiste comédien naza na Poto. Bonjour Poto. Bonjour maman Magui Bokungu. Oui voilà, bonjour Sonny Love. Ouais, bonjour maman, mbote na batutu ba Holanda biso, mbote tolinga bino mingi. Ya moment tozara toujours présent ceux qui likamba lobeza, likamba soleza, ya on toyara toujours ko sola. Donc pour na to partager biso na bino quoi. Oui voilà, merci na sur Sonny Love Poto Bolandi un peu disolango ndenge ezaleli. Nabi ke boza mibali. Je ne pense pas que Mibali peut qui côté faute c'est ça beaucoup de Mibali. Non, je ne pense pas. Ce qu'on a problème à boyer. Moi na Mibali oyo azolela, azako se poser tant de questions. Abala fiwana ou bien à Salanine. Poto. Ah, merci vraiment maman Magui na les solo yo d'ailleurs nga penza et pesingai ndenge bandeko ya Brazzaville balobaka ipesinga bomo moko banga muke po trakaka babukilo apesili o mbongo déjà il fallait ko ya mais eko se trébicher na taximen moko boy. OK taximen ngo ndi mobile oyo yelaki ah mais ça horrible makasi les solongo za penda eza horrible mais pour ngai mama Magui na bande nation sur Landa pour nga penza na ko tirer compte ma mingi mabe za na papa na biso au moni toza bato même belo bien et puis c'est équation pour le corps est faible ne bébé lobby corps est faible moi si on a au moni basi bakwa ka victime na me belé to condamnera bango mais ça peine erreur na été parce que biba ezana bali toyi mususu soki batie oli toyi keba pozana matoyi soki batie oli toyi penza okoka mutema te donc on a connaît pena na mwasi wana te pour erreur a commencé d'abord à 21h heure tardive mboka bapaya obiso yena mboka bapaya vous savez, est-ce qu'on est sukilate, est-ce qu'on quand on a même adresse na kini, ça va faciliter pour ton adresse, monter l'accès, et puis pour y passer kango. Tant que je peux faire un bali, vous savez à comment na Kinshasa. Donc pour nangai, moi ça s'appelle na mbebate, mobali à se ressaisir. Tant que moi c'est nga yaki, ayi ba ki wakilende bazakate, moral ba jeune kinyo ndenge zalaka, apesi li toyi wana pe ndenge zalaka, non ça résister te. Et par exemple, paya, attaqué intérieur, tant qu'il y a kina wa bagaso kinde bazalaka. Mobali à se ressaisir. Et ça dit kaka et poswe etabe oye moko longo laki. Donc aboya ko li angote. Oui voilà. Oui voilà poto. Tu sais Sonny Love pour na yo vraiment oza idée mona poto est-ce que ça vraiment valable que non comme ayaki na butu. Circonstance ezalaki un peu mobulu yango sengaki ke non asalo kasaki wana maman tina vandi boye elo wana pe singa lisolo pe singa mawa moko ko zo idete pe singa la pasi donc ko imaginer te omoni ndeko poto mama utoloba esalinga na pasi pe sus donc ye mo pe singa su pasi koleka su ndenge lisolo pe singa pasi. Moi, dans le domaine de Bolingo, tu blagues, tu sais pas jeter. Et ça, mon numéro boyo, nous t'avons perdre vie à la seconde. Nous t'avons comme appelé sonner à la seconde. Nous t'avons changé de vie à la seconde. Déjà, tout ça bien, tout ça, direct. Fille wana,
Yemoko a se disqualifié directement. Donc na geste kaka ou a salaki wana ebandeko a se disqualifié automatiquement avant que tu vas disqualifier pas mobali. Maman yo ouye outi mboka. Hein? Balongo na mboka. Ya le rôle exemple moni le neti mboka koya ki kolonga mboka koya kin. Ya ka lokwa kolonga kin koya kende poto. Tous on na nenga boto tous on skoyo mutu mo balongo na kin a. Na mboka na biso ma Congo a ndeza na Congo a memo na mikili. Okomi na mikili jour okomi peut-être contre temps muto faya ozoyo a été muto oyo bokutani na aéroport muto na zuyo akena yo bolai na ye bokushe na ye après mutu oyo abengisaki yo ayo reko wana après na ndimite ke asepela na yo donc eza ka o tokutani nango oyo tangu yo ye olongwe mamboka we non nde na longwe mboka we bafuteli nga billet po na okende pas mobali moko d'ailleurs lokola déjà na okende libala. Je comprends. Peu importe elle rekomeli. Tout cela bien. Peu importe elle rekomeli. Et là, les bosses zagini. Il y a Roluka adresse. Tant qu'on coûte un taximan, il a déjà coûté aider le roi même d'atteindre la gueule pour assungayo, agotikayo place aux okende. Ce qui réellement, Moutouana a eu premièrement l'idée à Osunga pour abandonner habike asunga fiwana. Kosunga ne ngoza nde ngoza la kolongolaye place à Azalaki na rond-point wana a comme ça na place X. Vous comprenez? Le fait que y ait erreur, c'est l'erreur grave, ou y ait mission moussou, mais il y a ceux qui ont le moussou. Maman, tout ça là quand même battu. Voilà, on a besoin de comprendre. Baba zo batté. Tout ça là quand même battu. Tant que on a baigné déjà bon au yé, il aura le bosso, alingaki abunda ayeba adresse wana zaki dans le papier. Na kina batwala ça na adresse, relax à muto ebi peut-être ba expliquer yo. Derrière ça qui déjà tant où yé a commis à qui ressemble Moïse impardonnable. Ba ko pardonner le gama bongoté. Mais fils erzo baza impardonnable. Mais abimi kana mobali oyo babalela kiye. Abimi na mutu mususu te erzo impardonnable, c'est comme si mobali ngo akangena mutu mususu poto. Mais oui, ezaka mobali oyo. Omoni makamususu pesa makana mokili. Eza nzambe ndenge abongisa makambo na ye. Ozomona mobali wana zala na en tout cas je sali opération moko esamaka na kin awa biso to umeli mingi na kin awa tolérance zéro. Et donc ini ko lobake to za batu il faut que toléraka peut-être mobali wana omona kin oyo il a rien pour rien. Mutu to amonyo na butu bongo bon ceux qui peut-être akotani na batamabe pona kino sibi ba micro ba kai comme mingi ba ketch baza ko enlever batu baza ko violer batu to soma kama mingi osera ba mama magi ya mabe makasi bon biso to traka abimaki na mobali wana ba futi chambre na ye balali na toute une nuit mais c'est rien mais c'est soni et bon monsieur à côté peut-être na ba colonel comme ça na ba ta viol azuya lever ya kena ya violer ya bomier. Il va violer. Intérêt. Il faut voir. Il faut, papa, je m'excuse. Il faut voir d'une façon et d'une autre. Trana gauche, trana droite. Papa, tout ça batou. Nakin awa, tout trama comme ça. Abim kana mutum suste. Où tu prends un ballon, on a une chance. Ce qui assemble la peut-être ensemble, il y a assemble la wanande à sungiye. Mais oui. Maman Magui. Papa poto. Oui papa. To sunga. Ndeko na biso o azana équation sikoyo to sunga bien très bien to sunga. Wana o même amno soto lo bana au supposé ce qui est zalaki. Moi na monto bi vivre dans monde à sokité. Tota la réalité en face. Pour ceux qui font na kufa. Oui, ceux qui disent ça pas kufa. Réalité en face des années. Moi si wana bakulu na te nde ba violer bani te andimaki eloko wana ti okende komela. Ti oke yo yaki komela te. Oyaki muto expliquer l'adresse. Si on comme à niveau ya kokota ti na hôtel. Maman tout cela bien. Est-ce que pour à protéger, ils n'ont pas que na muto na hôtel pour à protéger. Est-ce que ba maman oyo ba zara na bandaku o so que no senga ta beta tandaku mo banga ba sunga ngoza te. Ata na ndako ba boy na lupango muso banga ndima ete ke ala la ta pour nuit moko lobi na tanga ken. C'est simple. Aza moi si déjà à l'acti de face na ye. Déjà l'acti a utu mboka. Na kuta komi mona kinte. Malaxi de face bo so comment va na kin. Azui moi Carolite
azui-moi, balakisi-moi supermarché, balakisi-moi métro, balakisi-moi tchétché. C'est que mobali là on souffrir. Pour le premier jour, kaka, Mwinda Kin est bouleversé. Peut-être que ça somme, moi, c'est pas déjà au Kende, t'as même ta vainaille. Non, même pas. Pourquoi? Tout ça, blague na mamba bolimote. Même pas. Tout ça, la blague de Yayaki, n'habite Msusu, mais à qui n'habite Msusu, c'est pas normal. Pour Nengazagi wana, et là on y a Elagi. Elle est libala, elle est mbali. Elle est libala, toi, elle est chauffeur, oh, on a bakutene. C'est pas normal. Mais oui, vous s'abonnez toujours à Info 16. Vous souvenez biso pour ça vraiment délicat. Papa n'a pas censé battre ce qui est assez décidé comment. Mais Sonny Love, et ça n'a mis bali oyo lelo. Bakuta basta bango en fragant de lit. En fragant de lit. Et puis n'a mis bali msous ba limbi sa bango. Bongo moi si o yomo batindela ki oye, mais et coïncider kaka que non. Le premier jour, beaucoup de bo bimina bo la naï. Échanger nini. Bato bakuta basi na bado. Moi sina yo. Ah moi sina yo. Moi sino ebinde bozalaka. Rotala ah tamso ezage loko mo ba mvutsuma yo ezage tamsu mutu mo. Mais o siko ezaneni. Moi ça uti mboka batindeli mutu. Le premier jour akomika na kin. Asali maman abi. Tout ça sont là bien. Le là c'est que suite na ezandeni. Aza moi sorti en ndagoute. Mais bien mi ba bozabe sorié. Mais aza moi c'est sorti en ndagoute Sony, j'en disconviens pas. Biso mi bali to kondana kaka basi basaka mabe, basi basa mabe, basi basala biso boye, basi basala biso boye. Mais non, revenons quand même à nos moutons, comme disent les Français. Et bon yo mo bali c'est la moi c'est fala uta mboka, ou basi musana o sala kana yo musana yo. Pourquoi pas o zela ki moi sanga uta mboka, kolina yo uta mboka ya. C'est pas qui mikungu, c'est pas qui ndakala, c'est pas qui mbwengi, c'est pas qui fumbwa. Falo zela ya. Bon, to mo bali yango ya na taxi na ye. Azu kile na ye, akifa na bar. Ba meli apa ba ke suka na hotel. C'est que ça peut vie na ye, c'est que ça peut vie chauffeur. Wana. Mo bali na pesa ka mena ka vie wana. C'est que benza vie ma bino mi bali lelo. Bolinga bino bo so mon pepe libanda. Mais biso ba cité. Voilà. Biso basi maman limbisanga biso basi to koma na kana bino bon limbisanga na botama na mois de max to koma na kana bino mibali makasi akomne mwasi bon limbisanga na sama bali na koma na ka mwasi parce que bino mibali boso bon sa basi pasi makasi yo linga yo mo ke na bar ko melaka mama va anda kwa ka ade paso ko ba chemise tout d'abord yo va na ko nyaka mama repasse ko ba chemise. C'est pas bien. Et en plus, pardon, les garçons n'est pas sérieux. Comment? Donc, au lel na mwana batu et puis lobby au confirmé kaza moi so yo balolingo boya ye. Donc mana bas po bo exploiter bango et puis lobby bo tiki bango. Naka ona moi naka o ezani. To expliquons bien naka o ezaboy. Mobali azali no célibataire. Nenga vivant na kina ada chauffeur a célibataire. Vous comprenez? Alingi de ba ele mosi pour abala. Ada célibataire, ça te na mosi na ndaku. Après que le moi si monsieur libanda. Ada célibataire, ba yeli moi si pour bala. Tricher liban. Non, mais célibataire à la moi cité. Excusez maman Magui beaucoup pardon. Ah on a qui c'est que n'est pas sur le bas. Tout ça na deux marques ba célibataire. Voilà. Ba célibataire sérieux bazali. Na ba célibataire bi kusha bazali. Boli misanga bi kusha parce que quand tu es un célibataire, webi que na bunda na fina malembe pona zo moi si na na ndako. Na chauffeur na bula na musanga na sadi na buli pona à fin de compte zo moi na zo moi na ndako. Mais papa, vanda. Vanda kanga mutema na yo. Bula so mone ko aussi moi si une fois pour tout de na ndako. Mais pourquoi yo lingifika ka soko obuli comme na poko na 17 na nino tu parquet mutukale. Ngobenga moi si. Ola na seke moi si na moko. Mabena ye moko chauffeur et ce qui c'était yé. Et c'est histoire moto côté yango, c'est histoire moko papa Sony. Il faut tout le makamsusu d'une façon ou d'une autre. Et ça makamoko ça édifiant. Bon mabena ye moko et ce qui c'est parce que mabe asali wana e barake akutani kaka na mwasi na ye moko et ndenge nini nzambe alinga te la ye. Tout d'abord, voilà kono baboye moni mutu tanga asali déjà appel wana l'axi que alinga a changé via la vie azagi. Il y a célibataire à comment marié. Tu vois? Donc, tout on a bien place bozali. C'était juste besoin échapper dans la réalité. Besoin échapper vérité pour vérité en face des années moi si oyo. Yé ba yela qui est pas bas là. Moi si wana
ake se retrouver na cas autozali ake bimana mutu dans chauffeur disons chauffeur moroboy po bino bolelo boloba po eza le même personne ce que ezaki ke ezaki mutu mususu tout ça que ezaki chauffeur wana te ezaki mutu mususu est-ce que le message nga yeba anga yeba te po totala lisolo bien ndenge ezali donc asa deya mwasi moko oyo ayebi eloko oyo ayelaki te donc ntango ayebi eloko ayelaki te automatiquement aza mwasi otala ndako te automatiquement soni mpo na yo conseil opesa na tonton wana eza ke ouais conseil eza simple tonton la ndenge masa ndenge olandanga ndeko nayebi ke mutu na yo ezo raison nayebi ke oza sérieux ne lisolo elakisi donc omoni ke bafille ya kine peut-être bavi na bango wana omoni ke esimba te ozwa mwasi na yo uta libanda na mboka ya bosala foyer na bino mais malheureusement otombe na mwasi oyo akoya kobakisa souffrance na vie na yo akoya konyokola yo mpo abandi yango déjà kaka na jour ya liboso akomi na kine amoni kaka bamwinda wana nde abandi donc soki kaka ozwi ye olakisi kaka supermarché olakisi kaka zandu mpe asombaka bilamba olakisi kaka o bar o boîte wana vraiment na baproche na yo abima na bango wana bachauffeur tout ya boulevard o basalaka boulevard o basalaka lemba bakokoma ya ye donc ngai napesi yo conseil vanda nono ndenge oza na boye célibataire vanda na yo et puis non elakisi déjà ke asaini eloko te asaini deya perte donc yo ndoza bongo donc epa no pardon ezala te pourquoi pas oyo bate na tonton laki non limbisa evanda na peut-être ezali kaka mwa bamwinda kini ndenge olobi sozali mwasi ne awa oyo bazalaka ne awa wana bana limbisa mais oyo wana eza deja na kutu bayebani te na bamesani te mais déjà abi de confiance tomoni donc ezalakisi ke aza mwasi moko bo ayebi komibatela te ayebi koloba non te mpo déjà eloloba donc moni lisolo eyelakisa déjà suite ya vie na ye na kini donc et puis soki kaka même jo wana moka jo wana soki kaka aboyi bayebi azongisa mboka azonga su mboka te aluka su chauffeur mosusu mpo avanda na ye awa na kini akoka te je te jure. Oui voilà, vous s'abonnez toujours à la chaîne Abino Info 16, vous s'abonnez toujours belé poto. Maman Magui en tout cas ngai d'ailleurs na lingina pesa artiste moko ya monene ndeko na ngai yeve na nga pe ya na ngai Félix Wazekwa mokwa bongo ve na pesa mbote mingi en tout cas o interpella biso comme belé na ba proverbe na yo comme belé et bi mibali mingi le mo vient na nga loba balinga koka le passé te mobali boko fanda na esika mo vota mso na bar esika mo bo solula abe to passer na ya bi peut-être momi na ngai omoni ser wana pembe wana asaka mwasi nanga tonton école primaire yo mwasi yo kondimango facilement omoni tantino na teka na coin wana asaka mwasi nanga tonton na université yo mwasi yo kondimango oza obligé ndimango mais mibali balinga kondima. Bonjour ndeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com tozali kopesa advice tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16 awa tozali na kati ya Sheffield donc tozali ko présenter tozali ko représenter Sheffield tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield abengi bino nyonso boza partout dans le monde bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal
www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info16, boko zua informação a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.